Oui, dans la vidéo, on a le kaki, il y a témoignage, il y a maman na témoignaki, vidéo vraiment, et c'est qu'il y a un scandale spirituel dans Kati Belé. Là, il attaque corps de Christ, il y a qui n'a répondre na ba vidéo na, j'espère à mon sur l'andiango, ils a pas touché déranger bon makasi surtout ba biso, ba toto sa musala nzambe, ba témoignage à bon vraiment l'église, dans l'église ils sur la valeur, tu sais. Alors vraiment on déranger, mais on a répondre pour la vidéo na. Vidéo ya pasteur soki comment les mettre ça nga bien te ouais maman so témoigner na poto là soki pasteur Bola pasteur Bostra so Bostra c'est un beau témoin ah de connaître pasteur et ko sala que tata jour à nuit de noces les jours de la nuit tata tokena mobali on est parti tata mobali a koti kaka boya dindi tata na moni mbala moko imera mobali changé papa mobali a giflé ngai jour non c'est tata oyo ndumba si bikolo et bien vraiment message wana leki wana mato ya bato eza kokufa eza mwami pour l'église ya mwami pour l'église wana eza témoignage te wana ya témoignage mo ba préparer ki yango. Ah, si tu as eu le maman à l'obi, azu mobali, bakena ye, basel bamagam na bango, mobali lobi na ye, oze ekolo. Anan. Aze ekolo, c'est-à-dire, à côté mobimba. Si bikolo, maman. Et le mot na ke musika na zu mobali mususu ya sika. Ameki mbamo boye, mato ekangami. Eh! Tala nzamba kumote ya batwa. Bon ba témoignage à lokuta bon montaki ndenge mususu mutakomi ko loba makambu et puis personne landi bien ser wana azo changer lingala pas zo banga ba yo ka voix na ye e mazo loba lokola moi batu ya ba Congo moi mukie e mazo changer lingala mazo zonga ki yembe batu ba yeba bi ki yenta lobi vous témoignage mo monter peu faux et puis eza pe na malédiction na kati c'est moi toi non moi avec pasteur Denis Soro ça la banjondo na ye jamai ma professeur ndo beta direct basi amo ba mekape ko saka na musala nzambe ka bongwa ba benga na bango azokosa ke mobile na kima tout ça est-ce que ça peut être que maman na sali pasteur j'ai tombé dans l'adultère je n'ai pas pu mutona kende ko kwesa mana tata zaka camarade kala ya kala un ami, un ancien partenaire. Le premier jour, je suis sorti avec lui. Dès qu'il est venu vers moi, dès qu'il est entré en et ça qui montait. Mathieu yo me bande zo me bangate ngala bande na bibo ngai l'homme de kala bi mona mwasi wana na pasteur bayebani déjà parce que à permettre témoignage ane le kanenge nini parce que ndimaki ta ko matina dimension wana et ça musu babita témoigner boy okopati ba mvouter ma question liboso na sima Maman Tiffany est-ce que mon peut alors à quoi quand tu veux maman azolo ba écoper c'est désir homosexuel oui mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi. Shalom, bienvenue dans le Seigneur, bienvenue chez Nazaréen TV avec la princesse de l'éternel maman Tiffany Moko. On est ensemble, il n'y a pas de souci, bonne année, la bande de sur Barouza, déjà dans le mois de décembre, au Bazo Kendi, déjà dans le mois de décembre,
oh basi esprit na bango koti déjà na mois de décembre oh bimi pe déjà na janvier parce que na biki yo kokota ya kokota nga na kokota biso to kokota oyo kokota te ye kaka na tata nzambe. Mais moi je crois que le projet de bonheur et non de malheur ya onde nzambe abongisi. Alors bato ba kokota nde na yebisi bino nzembo ebolanda yango. Amen. Merci de retour sur ce plateau avec la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokwa. C'est comme ça qu'a fait plaisir énorme à Nikab depuis le Zissa, à maman Biti Kokelea, maman Made Kebani à Londres, à maman Myriam depuis la France, dans le sous-sol. Pourquoi pas à tous ceux-là qui nous aiment, Naba Linga Bisoté, Bisoto Linga Bino. Voilà, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Papa Guy Kagrave, bonjour. Bonjour maman Tiffany. Bonne santé. Oui, santé kitoko. Nzamba ba nous ba hotela nyonso yo ba hotela na ka sispe manette likolo wana ezani. Été. Obi ka ba bulela ka mabebi nge. Po koti manette me suka moko e bimi boy. So na la taille net boy. Ezamna respecter na bato ba la biso. Ya mona tsomo likolo. La net ya misute. Tele ya misute. Nga miso ebela malelo te. Miso mona nyonso kitoko. Amiso. Mona makam nyonso. Mona makam nyonso. Sabu kwa ya mabe. Merci Toti Keleo Maloba. Zama Pambola RK Teko Molula. Zama Pambola Papa Langai Guillaume Zabilon la France. Zama Pambola Libota Nyonso ya bana Nzambe, les États-Unis partout le monde Bola Dagalom de Kagrave. Obikisi Asele Bino Bolam. Merci beaucoup. Merci beaucoup pasteur. Namoni okote biso mbangu lelo maloba eza mboka. Oui, dans la vidéo wana oelekaki ya témoignage ya maman na témoignaki vidéo vraiment ezaki na ba scandale spirituel na kati belé. Ngai attaque corps de Christ na ki na répondre na ba vidéo wana j'espère amunyo sala ndiango eza pas tout se déranger bon makasi surtout ba biso ba toto sa musala nzambe ba témoignage ya bongo vraiment l'église donc l'église eza sur la valeur tu. Alors vraiment déranger que mbango na répondre pour la vidéo wana vidéo ya pasteur soki komone metizanga na bien terre ou maman so témoigner na poto wala soki pasteur Bola pasteur Bostra so Bostra c'est mbotement de kono pasteur Zambalola apambola yo Zambalola asela bolam. Pour nous, le pasteur, vous bien en tête que au monde mabe oyo bien mutu na pembeni solo na bonga kabolo ba. Nyo c'est comment vous allez traiter l'internet. Au Bible on suit on le sur internet. Tant zone di ba ta caméra parce que la caméra les églises na bango su ba silisi ba tala ka yango. Ezem su ba katra yango. Ozo la caméra église sur les sil ba silisi ba image akokata yango place botia yango te. Place bo bomba yango. Mais ko lekisa biloko bongo c'est-à-dire yemo ka yebi. Yemo ka yebi vraiment message wana leki wana mato ya bato eza kokufa. Eza mo ami pour l'église, ya mo ami pour l'église. On les a témoignage te. On a témoignage mo ba préparer ki yango. Omoni nzamba komplikaka. Bato basanga de belé. Babe futo ko matie pa nzambe. Bandi ko tonga tour de Babel. Mais nzamba tali bango akeli ba mawa. Abi bande bangi ba ko matie place nga azali. Mais allez-y. Akangi maboko tala bango kaka. Bazo tonga. Akwane pe ko boma bango. Akwa pe ko buka. Elo na salaki. Atindeli bango ka complication mukene. Asopi maloba tale belé, c'est-à-dire ba langue komi tala et belé entre bango. Ozoba ki chinois, ozoba ki walu, ozoba ki mbala, ozoba ki directement bambe katani. Témoignage boko préparer la bino yo benga. Mais ti mo la mwasa komi na dimension ane ezaki suyete. Ezaki nde kanda ya Nzambe. Église ko traité vagin mutute. So moni vagin nous a munene. On a ce témoignage d'église.
moi si nous ce soir au soukula pardon tout channel vidéo bande ko balana po o ya obima lokwa mamuzulu ba ezo ibana ah te vidéo bonjour mami papa ba mokyonga na bengi na tindi message bosunga ngai nazalaka na matadi papa na bala mobali na ngai aza diacre na église akaba église matadi awo tata tobalana na mobali serviteur de Dieu tata serviteur de Dieu et kosala ke tata jour à nuit de noces et le jour de la nuit tata de noces tokena mobali on est parti tata mobali akoti kaka boya dindi tata na moni mbala moko imera mobali échanger papa qu'il est venu mobali a giflé ngai jour à noces tata oyo ndumba si bikolo na dindi boye ndenge ningabi oh si bikolo lisunyo te ozeloko basalela libali baleke bele na dindi et il a dit ah bo dindi ndenge nino te comme nene na dindi pasteur wana jour à nuit de noces ça c'était le jour de la nuit de noces ekoleka tata tovandi mobali akomi yo te et après il a dit moi je ne ressens rien. Il faut qu'on passe par l'autre voie. Je lui ai dit, nous, en tant que serviteurs de Dieu, tu ne peux pas faire ces pratiques-là. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Tu es diacre et je suis diaconesse. Et il s'est mis en colère. Il a dit non, je ne peux plus passer par ton sexe. Parce que tu es trop large pour moi. Et j'ai accepté pour la pratique de la sodomie sous sa pression. Avant les rapports sexuels, lui il a faisait toujours la sodomie. Je lui ai dit on est servant et serviteur. Ça c'est une pratique satanique qu'on ne peut pas le faire. Il m'a dit, moi je veux toujours le faire. Il est parti en imitation. Je suis resté en Matadi 3 mois. Et pendant 3 mois, je n'ai pas pu. J'ai dit, je vais essayer. J'ai tombé dans l'adultère. Je n'ai pas pu. Je suis tombé. Un ami, un ancien partenaire. Le premier jour, je suis sorti avec lui. Dès qu'il est venu vers moi, dès qu'il est entré en moi, je ne sens, j'avais les oreilles bouchées. Je me suis dit, comment est-ce que quand mon mari vient vers moi, je ne ressens rien. Mais lui, quand il vient vers moi, je le sens. On a continué à le faire, que Dieu nous pardonne. Il est parti 3 mois avant il est revenu. Et en revenant, il a commencé avec les mêmes pratiques. Serviteur de Dieu, la pratique. C'est bon côté. Non, simbo pété. Ça va. Et il ne me touchait pas, mais moi je continue à aller voir mon maman. Mutona soka kotinga tata ezo kange kangio penza tata e kangio siko oyangai mobali soka koti tata ona zodinda o sibikolo et mon mari m'insultait toujours. Non soit olingi libulma nzengele soit tu veux passer par là ou pas. Ah, ce que tu as eu de maman lobby. Azu mobali bakenda ye basel bamagam na bango mobali lobby na ye oze ekolo. Amen. Aze ekolo, c'est-à-dire à côté mobimba. Si bikolo mama. Et le mot na keke musika na zu mobali mususu ya sika. Ameki mama boye mato ekangami. Eh! Tala nzamba komote ya batwa. Moi, témoignage à l'okuta. Bon, mon tagi ndenge mususu, mutakomi ko loba makambu. Et puis personne landi BSR wana azo changer lingala pas zo banga ba yo ka voix nae. Et mazo loba lokola moi batu ya ba Congo moi mukie. Et mazo changer lingala mazo zonga kiyembe batu ba yeba bi kiyenta lobi. Moi témoignage me remonter peu faux. Et puis ils appellent la malédiction na kati. Non, c'est la dynamique. Ceux qui ravagent de ko munene. Yo tomo sokolo moi te ravagé na munene. Il faut que on passer na comme ça na ko ça ravagé na. Obité ba ki sa otuta. Ou tout ba ki sa obaka basi ba baka ba yeba. Ah, tu fastes. Ngaso azolo blata. Ayi ba ki sa obaka te. Mais ko baka te.
Tu vois pas la ngana semble au nom de Jésus, vagin comme muke. Buso babu pour nani. Ce mobile là jusqu'à kangami. Nga suna sambeli, allez, okuna kangama. Obike, oza na ebité. Tout me ba nza me place ni. Ya on a ebisa ko logo mama Tiffany. O moni Pierre soka vandi be mukola ngwana Jésus vandi boy. A otunaka Pierre. Fongo l'église na pesa kiyo. Tala bateau. Tablo ba komi ko sala. Tokolela. Na biloka boy. Témoignage venu à sexe na kata. Peser le kanango boy. Si auto yo kango, comme sur un pasteur. Il n'y a pas de tabou, hein. En Europe, il n'y a pas de tabou. Koko ta bis boy. Ah, donc, Jésus a poto a changé. Eh, maman Tiffany. Jésus a poto a changé. Il y a Congo a changé. Eh! Ça dépend de donc, Mathieu, il y a poto et zande omsus. Mathieu, il y a fric de zande omsus. Maman Tiffany, ça va avoir courage, boyko. Mais c'est des vraiment grave. Biso a passé le traitement vagin, mon côté. On a qui témoignage, moko monté. Ce que écouter la conséquence spirituelle, maman a comme koloba makamoro boye et réveiller maman na pasteur. Témoignage monté na nini pour na nini. Ce qu'on l'a dit non déjà maman de azoloba. Lingala naye, on me la keno azo baby salangage ne. Azo baby salangage. Alobane bien. Alobane bien parce que zo mona azo tchama ki mboka mukie. Achama sauce. Pisto la ndo bien. La ndongo na bien. Ça no to yo kana bien. Yo kana bien. Azo ba ko ba Congo. Azo ba Congo bien ba Congo mo ba zongi ki ye. Azo mbea. Donc au moins ba vie de l'année ba saka moi ki mukolo, nde pas zo sala yango. Ozo mona. Ti même ça va ata famille na ye. Ata muta bani mama nzambe te. Siko, so ke lo one ko munene. Nga pasteur na sala nini? Vous comprenez? Nzamba big sa nyonso. C'est qui est. Donc ceux qui sont yo vagin ko munene, olo baka ba kiso pa ngana tout le kisna ko da baka yo. Et kasite, olo baka mati. Mais le sambo ya makokia o kanga. Le sambo est contre sa vagin la raté. Ah non. Ils ont raté. OK ça. Ceux qui vagin no ba bois ki la mo peut-être mbasu na rolo la mbasu la vagin. Mais ceux comme munene na kindumba no voilà. So est-ce que au moni pour mekana ko colverso zo belo mo boy. Est-ce que pour passer mon toi non moi avec pasteur Denis on ça la banjondo na ye mchamai ma professeur ndo beta direct basi amo ba mekape ko saka na musala nzambe ka bongwa ba benga bango azokosa ke mobile na kima tout ça. Est-ce que ça peut être que maman na sali pasteur na makambo o bataka pasteur azote ba temba mo numéro benga on za bazaka da kode bazalem sur na 5 téléphones numéro o ekoleka na o elekate na tawana action ezaka bato ba benga o bat na bango yo so benga elekate elekate on les a bien préparés pasteur wa bloka pasteur prophète Denis ça ça makio na o ça makio te zo mona ça réel te o ça réalité oh maman ta va to timba obi ngana timba fort na jibena temps ko ka malobana pa maman na zo ka bato ba sa théâtre a bebisi moi lingala a seulement ndenge mobo esa ma sauce mona ka église ba Congo te ah ben vrai lingala pendele msusu ya biso ya bandundwa mbe akote moi ki ba Congo moi muke po ami kimisa ki ye mbe ba o ba ye biye ba bi ke za ye eza ba vanti o mo na pasteur avandi calme to mo ba vaje bimi église mame ko silence et ba na biso ba yo kanina o so mona tu là qui Jésus église vanda sepela église tu là qui Jésus et le mot Jésus ko ba vaje Matifani mais papa pour nini bino ba pasteur bolinga busa ba plaza ba hypocrite eloni ko uzane ti tabou bakolo bela en église te bo pona ndi pena pasteur pena zo nimba pena Yesu masi ya oloba boye papa eza oyo te ekotaka nde ebumabi oyo ebimaka nde zoboma oyo ekocheza munako bo ebimima e bakala munako te baso tango ze bima mon hypocrisie ba sena nzambe mon ndango yo liaka te mama Tiffany te to ki place wana bible zolobi watu to bomba ngo bomo to latisa moi salité o esalami wana elamba ya to latisa ngo elamba te na clair ngala l'homme de Cagra l'homme de Sidi dit l'Éternel na pasteur na ma bonne te so vagin ko munene e kontra prière te est-ce que obi ke deux zoloba na so parce ya ngona témoignage yango na témoignage yango mama na zoloba na za clair te to bisi bi colony plan na dini mo bi ma dindi ya adindi ya so adindi place ni na terrasse adini na terrasse so bien na terrasse ça va c'est tout makambo batu batela nzela ko dino adini place ni azoloba ouais monsieur abeta kanu atolo tango lo adindi ya beta kanu pamba so azoluka pasteur apesa un conseil conseil il y a pour ça délivrance biblique à toi ça la repentance au bout de ça la repentance abina tubeli na question na bimba na mobile mota mobile bimba mo akanga mama rapport sexuel aussi na chambre beta la pasteur
quoi bisa makambo pe le banda boy tata ma partie secret to yamaka to ma partie secret maman Tiffany pardon s'il vous plaît parce que mutama be awa na ndingo landi eza mo moi swana ye muta sakana musala nzambe que moi na la clair hein moi swana na pasteur baibani na ndingi ezaki monter Matifani yo me bande ozo me banga tenga bande na bibo ngai l'homme de calabi moi swana na pasteur baibani déjà parce que à permettre témoignage ane le kanenge nini parce que ndimaki au komati na dimension na eza musu babita témoigner boy okopati ba mvuté yo ba mvuté ko mo ba biloba ba nzambe so nga frappé musala nzambe a italien pasteur pas na raison avec bino ba pasteur de disons ba ozolia na kombo na ye on est sur le bibo otalama olia émission ba tala ngo bele bazo regretter bazo lela moi musu a télépinda bazo regretter to sambela passe nini nzambe bala ba ko luka yesu e ko ba vagin minene maman on est un scandale spirituel donc yesu pena soka yakite ye mo nzambe mba tumbi ata mukilo oui que nous le la pasteur boy so que aux en place en théâtre à couper sauter ah na couper ça peut programme la ngati avant parce que c'est pas rôle kango pour bientôt déjà na ça ba na belé donc à ko luka ngati pas la dimension luka ngati on parle des ara yeta va na place te ma Tiffany wala ba secret na ngamba ngase belé ozo mona ezara yete comprendre ngagi problème ngeza la o nyos ba basala nga funa sala yango tona tabota spiritualité c'est l'homme baloko sala ma sécurité mama ezali comme ka ya temps comprendre ta basala ma sécurité comprendre tango za na temps yeba mon mobala o tungiso boyemba moko ngata bongela bonga ma so simbité na kabwani ba moko ngamo sina za mikili na fana ngai moko comprendre madame na poto ti bazola ngai ozo mona vanga moko asambe la panete ah ça va pasteur kila kula ndeni ta mo sina za tetina kila pa ndeni andi ya tetina ndi matin ka ke kunda ndi matin ata tetia makasi akile pa ndeni akende te ozo mona mo la bête comme solo mo pe le cas te parce que ça on a tina moko te ozo mona moi na mo be pe aza bon wasu na tiango e kuma ka toke les jalousie pour na ba nini na mba na le barali kam oyoyoyo ya témoignage ozo mona parce que témoignage benda tala et toucher nga makasi église benda moi na sani te wala wana tu en émission sima sur la charger sikoyo et comment to charger makambo pour na témoignage oyo mais wana c'est l'émission la mususima ozo mona pour makambo kaka mais to ka de baskande place la na mbongo mabebele ba wala makambo mbe onga la mode kama be témoignage o eleki wana ba partie secret o ko lo ba mate et lo ba mi pe oza na cher ozo mona so za kisko la bon ne pas exemple mais c'est cher na ye maman papa aye na mwasi na bana hein au moins so ba bongo wa po za na église te sko yaki église wana bana ba vani mibale disons bon ki ba église ba kilo pa ya l'église bon kilo avant place wana au vandi siko témoignage ba lekisi yango ozata tata mwana obote na l'église ezana tata mwasi te mama kulta biso sto na nzambe te taba na nzambe mbe ezaba biloko msusu ta église to yaka laisse parce que tozoka parole de Dieu c'est-à-dire ezala kana buzo baté ezaka loka mabete c'est-à-dire epesa biso vie ozomona mais wana tozoyoka ba programme ya film pour nous ba pratique ya pour nous ozomona ba pratique ya pour nous toyoki ba changa na sima l'interdit de Dieu okite qui veut pe na kuti na sima yo ndio na témoignage ngo bien te comprendre aba mekanga na sima amekinga na sima siko témoignage cha zolo ba bongo tonga na ko répondre kaka fa lu mabe wani mama na zoloba bon tinanga zo kenda bandi liboso akena abandi liboso mutu soki azo mona video te ayo ka témoignage siko au mona ni fa benda image ya sima pete abenda pe image ya liboso abenda pe matoyi nde sali ka donc c'est-à-dire ba abenda image na au mona neti nini c'est ça ma question liboso na sima Mama Tiffany liboso na sima est-ce que mutu peut alors akoka neti biloko maman azoloba ekope c'est désir homosexuel oui à partager yango à partager bato mais partager mutu musu pa église mutu musu pa ça asala ka na sima te yoka ya wana ameka na sima comprendre ameka na sima obike as mutu nyonso a modifier ka sexe mutu bien ba ange de merveille ba kangami c'est pas né ba mona ke susciter parce que mutu nyonso a modifier sexe donc voix base sur le déviant OK place mususu okenda place yake na simana mais c'est-à-dire c'est que parce que na tia kaite pour moi na bena vanessa bana ka grave awoni makiba bimina sima comprendre ce que bimina sima bénéficier ni sentiment kaka ozomona ole bomba ngope ayena ngope sina ta témoigner ya tiango abimina nga liboso amoni nga liboso seti bikolo ayeba ça va que des places eza moya ko kangama
Donc c'est-à-dire papa il se retrouver na sima. Ce que biloko bongo, to karama to ka pasteur to le baté. Ce qu'on a dit na la vérité. Vous mona maman na fallait kana repentance sincère. Vous mona na mobali na fa retubela. Ce parce que on na sima. Vous mona so mona ko ata ko bera na musika na semble la pona. Vous mona ça scandale spirituel. A robine ni manzambe. Comprendre voix au nzambatia eza ngwa o waye tasa. Conseil ni okopisa na ba ndeko ba kolanda. Na ba ndeko tu bozo landa ngai ceux qui besoin fabriquer ba témoignage na ba sala nzambe. Tout ça na ta au apocalypse est déjà ouvert. Ba tebre bozo frapper. Au moins biso ba sala nzambe to sam samba des fois. Pour na biso mo pour l'église aux accords de Christ. Attention. Attention, attention, attention. Quelque part nzamba ko tra ba sala na ye. Abiona no sam samosel na attention. So bazo sangisa ba 26 le groupe mo bolika ba témoignage ya faux. Ozomona vraiment na sambeli nzamba lola bato ba ki témoignage wana nzamba yokela ba mawa. Bato bazo tala ngo nzamba yokela ba mawa. Parce que ça salité mi biso to finga mi. Et quand suivi mato ya mutu. Et suivi mato ya mutu. Et suivi mato ya mutu. Comprendre? Tant on senga pardon, c'est-à-dire il faut senga pardon même na miswa pour mise go mona petit local na prière. Mato pe ko ti local na prière, maluba pe ko ti local na prière. Comprendre? Donc c'est-à-dire bon, ce que ça les mabongo stratégie za neti nini? Ba sena nzamba oluka neti nini? Kotalama te le basala nzambe le évangile le za ezaka ka base na ba vie. Comprendre? Ba bazoluka ba vie na ba base. Le mbale Jésus akutaka yango na soka zongi. Ya ba nzambe balingi. Te akuta repentance te. Repentance ya sur l'église te. Ya na tuya ba nzambe balingi. Ba nzambe balingi ba biloka bongo mbe oh mwana nzambe vraiment ya bi Christ. Ako passer na biloka bongo te. Te za ba pisula ka église wala vraiment bana posa nzambe. Comprendre ko ya biloka bongo mama Tiffany. Esalinga yi pasi na baina ko baina soni. Blo bosko vanda kana bokilo na weba po na ngo. Vanda la bana yo weba po na ngo. Ozomona. Bomona ma betlem soni na zo ba bembe vanda bokilo na yo. Ozomona. Donc l'église ça pour traiter ba sexe avant. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Numéro de téléphone 090 43 58 658 place aux au tira code non. La bande sous 090 43 58 658. L'homme des cas graves, l'homme des récits dit l'éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, restez branchés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao, ciao. Emma consolateur, mitema ngoto memelio, etonda wana masolo ya kat, yakananu, bandananu, yokananu, losambwa basantu, borfelawa, bikomba pe, bavebebe bayekolelelo Emma nanga. Sambwa kati kono tangelanga makambo ezala motema po bato bakotanga te nakomi na suka Yesu Emma ya Yesu mon ami intime ya bolingo na ngai oya motema ya na yo masolo ya kati na betela yo ya nzamba ba retraite na ngai Zamba nanga ya oya lo sambo nanga ya nzamba bolenge na ekoluka yo na matina ngomba pora koluka yo yondo benga ngai ya Yesu na ekoluka yo na kili biloko ya pora koluka yo yangona bengi yo aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi kolapie mapapu masope mafuta